Bon dimanche, na bino nyonso balandi émission lisolo ya Congo. Tokutani lisusu dimanche ya lelo pona kobeta lisusu lisolo to bandaki na invité na biso consultant permanent ya émission oyo to bandaki yango déjà soki to compter to kosa déjà ta ba 1 mois. Ba to bandaki na lisolo na biso tozokoba azo mema biso malembe ti to koma to comprendre na bozindo nyonso lisolo oyo to bandaki yango poso euti koleka tozwi bapel ebele tozwi pe ba message ebele oyo tokotransmettre yango lelo na émission oyo na invité na biso oyo binonso boyebi déjà azali molakisi professeur José Adolphe Voto yende mutu consultant permanent ya émission oyo poso eleki tolobelaki kambo oyo ya Monisco mais Monisco na kombo ya Monisco ya lelo te mais Monisco na kombo ezalaki na 1960 ezalaki na kombo ya unique professeur abetele so solongo ndenge Monisco to benga ngo unique na kombo ya 60 ndenge unique yaki na ndenge pe asalaki alekisaki tangu na ye na kati ya Congo de 1960 tina 64 ndenge azongaki na ye ba mususu pe balo basengaki na ba message to kotanga awa to senga na régie ba pesa sota 2 minutes pour to tanga ba message bokomaki que professeur lelo a zonga ba mususu basengaki émission to bandela moi lisusu zonga susu moi simapo professeur a expliqué bien oni wana bakendaki bango nyonso to ba mususu bazongaki. Est-ce que ça qui va mascarade kakato oni kwane ela ki likambo mususu mais je pense que professeur a expliqué qui na bozindo mingi tout au long émission oyo mutu koleka to comprendre mususu azaki émission na katikati basengi émission wana professeur a bandela susu moi lisolo wana ya unique to kota na mama likambo ya lisolo ya lelo o tozoko baka na Monisco mais Monisco ngona ba différent non na yewa bandaki banda 60 azotambola azo changer ba kombo tia koma na Monisco ya lelo tokopesa professeur ata 5 minutes pour expliquer bito po mutu nyonso a sepela mbote mingi professeur pe boye malamu émission ali mbote ndeko Laetitia ndenge na uti koloba na ebandeli ya émission oyo bato ebele bakomi même wana kotanga wana suka oko répondre na lombangu mais tozonga moi mukie bato basosenga mo ba précision ya mike na unique wana bakenda ba mususu batikalaka pona ebinga na yebi kolobaki yango déjà mais ba mususu to comprendre ba mususu azwaki na suka mususu na katikati bakenda batikala composition wana ekobati lelo to ndenge nini to pesa professeur soki toza na collaboration na régie a permettre biso 5 minutes kaka to pesa professeur amika kozonga mwasima mais na lombango pour résumer biso boye ya Monisco mais na kombo ya unique to na 1960 professeur José Adolphe Voto tolobaki que tango mobulu ebandi après indépendance na Congo moins de 10 jours après indépendance mobulu ekotaki bakonzi ya Congo notamment président Kasavubu Buna premier ministre Lumumba balaki na contrôle ya mboka mbate alors bamolaki neti d'abord na Katanga sécession ebandaki ba Belge bakiti na Katanga ba yebisi Tshombe tolingi to sunga yo po olongwa na république eza na pouvoir eza na Kinshasa pour la République na Katanga. Alors, Lumumba yemoko azaki initiative ya kubenga Nations Unies. Alors bipo na chaque Nations Unies et lobami ndengwana te soki mboka waza membre ya Nations Unies aza na difficulté que mboka na eza attaqué akoki ko senga secours que Nations Unies esungaye. Alors, comme ba Belge bakitaki na Katanga, Lumumba a estimé que ezali mboka eza agressé par Paya. Parce que déjà depuis plus d'une semaine, Congo est comme indépendant. Alors, mission à Liboso, d'abord mission des Nations Unies, donc Organisation des Nations Unies au Congo, ONUC. Si Colomana 61 et qu'on changeait Congo et comme opération des Nations Unies au Congo. Tant que mission de Yaka est un mandat.
Alors ndenge mandat na bango bandaki na 60 et kendeki ti na 64. Alors à partir de 64, à partir du 30 juin 1964, et pesamaki nibeko aux Nations Unies que bato nyonso o bayaki na mission na cadre ya ONU qu'il fallait bazonga. Donc bazonga bango nyonso. Bazonga ki bango nyonso. Ba o bayaki na mission ya kotia paix na Congo. Ba o batikala ke za représentation ya Nations Unies ndenge za la kone za ambassade wana tikali nango mais bato bayaki kosunga. To bayaki kosunga bazonga parce que bazonga ki bango nyonso. Mission de totanga ezaki bato ba mboke belé. Donc membre des Nations Unies, tant que les Nations Unies ont la posa ya bateau, chaque pays où a lingi a tindaka bateau nae, ba soldat nae, to ba policier nae pour ba salam, to ba expert nae pour ba salam. Effectivement, bateau na bazonga ki bangoyos. Bateau na bazonga ki bangoyos banza bisonyo sotoyoki, mais professeur en tant que molakisi atana na isolo ya lelo na banza to bana kozongisa ye malembe TV zangunga. Tokosie ba kosala to dozong c'est malé pour te répondre à ma question oyo mususu professeur a PC ya noté na ba préoccupation no botunaki tozoko bakara na accord ya Lemera ba te belé bazolo ba destin croisé wana kaka Laurent Désiré Kabila na docteur Mukwege tozakara na kati ya lisolo to bimi libanda te ezakara na kati Monisco pe azakara na acteur principal pe ya lisolo wana ya accord ya Lemera. Professeur l'autre solo bela Monisco. Non, to komika na kombo ya Monisco te. Mais to da Monisco to 1960 1964 Monisco akei. ONUC. Ou plutôt ONUC akei. Ouais. ONUC akei, Organisation des Nations Unies au Congo. Ouais. Akei. Elle est nini susu tos. To vandika la Burkina demi comme la Monisco, ONU a zongi lisusu na ba forme misusu. Te tango ONU ke zongi depuis 64 mboka kambama kindenge mboka na somo kilizalaka. Après 65 Mobutu comme mokonzi, tine Mobutu sali 32 ans, ti bitumba et ko banda na 96 ndenge to lobaki à partir accord de donc 64 ti 96 voilà. Tozaki na kimia Monisco wana Monisco azaki. Monisco azongi. Toi, tu na kimia mais moi nous ezalaki la guerre ezalaki mingi ba guerre wana ezalaki na base ngo ezalaki Laurent Désiré Kabila boni tango wana bazobenga ba guerre ezalaki lokola guerre de 80 jours guerre ya MOBA 1 MOBA 2 donc d'une part ezalaki Laurent Désiré Kabila d'autre part ezalaki ba ex gendarme Katangé. Donc, tant ONUC et gagné bitumba ya Katanga, ba soda mususu a chombe ba kima na Angola. Ba kima na Angola, ba komakuna, mais de temps en temps ba bande koya, ko meka, ko zamboka. Et belé ba soda ya chombe ba komaki na armée ya Kinshasa, armée ya Mobutu. Na benga armée Mobutu watse, Mobutu mutazalaki mukonzi. Mais ma mususu pe ba kende na bango Angola, ma mususu na Zambie, ba panzana kindengwana. Et de temps en temps ba bande koya pour na récupérer mboka mais Mobutu azaki makasi armée na ezaki makasi alaki pe na coopération na ba paya makasi lokola ba français ba marocain banda ko salisa ye pe a maintenir quand même kimia ti 96 à partir de 96 nde to baki accord ya Lemera ba signé yango pour objectif ezali Rwanda Uganda na mboka mususu bengi Laurent Désiré Kabila ba salisa ye po ayati na Kinshasa azwa bokonzi. Alors retour ya Nations Unies na Congo et salemi po na nini guerre ya liboso oyo ebundaki na Congo guerre ya Laurent Désiré Kabila oyo ebandaki na 96 guerre ya AFDEL toloba guerre ya AFDEL oyo ebandaki de 96 ti esalaki esali mbula moko te ti 97 17 mai bakomi na Kinshasa. C'est qu'au temps Laurent Désiré Kabila na baninga na ye na ba camarade ba yokani te de tolobai awa baninga na ye bazongi na Kigali ba koti na Goma ba bandeli o balobi deuxième guerre du Congo le 2 août 98 ndenge ba yakiti na porte à Kinshasa ba kokite ko benga Laurent Désiré Kabila bazongi lisusu Goma ba bandeli guerre presque pour la troisième fois tolo bago. C'est que guerre ande komaki matata Rwanda na Uganda baza ko soutenir RCD
Laurent Désiré Kabila koyeba que armée na ya bongisa ngona malamu te asengi renfort. Asengi renfort et pas ya bamboka ebele loko bamboka ya Afrique australe, loko la Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud anga okota te Angola pe asengi côté Afrique centrale asengi Tchad. Sikoyo mboka ekomaki kopanzana. RCD azupi mboka mwandambu, MLCP botami ezupi mboka mwandambu. Laurent Désiré Kabila pe a gardé moi était dans mboka mwandambu. Mais moko boye bitumba ezoke de liboso te muta gaye moninga azate et finalement mboka et kabwani. Devant situation wana yango Nations Unies a pris initiative que ba signer accord. Ba signer accord à liboso bingango accord de Lusaka. C'est accord de Lusaka. Ce qu'on a exécuté accord de Lusaka wana et komaki matata. Bamsou balingi te yangwana Nations Unies a eu résolution que il faut batinda batu au baza neutre la mission des Nations Unies pour observer ndenge nini accord de Lusaka wana ekoki kozala exécuté. Abenga ngo ba observateur et banaki boy banaki ba observateur yango batindi mission na liboso benga ngo MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. Wana tozana 1999, le 30 novembre 1999, MONUC mission à Batali Bozo abandi ko kita mission ezalaki pona kotala nani oyo alingi kotosa accord ya Lusaka te e bandaki mukende wana e na kada accord wana comme MONUC ayaki bayebisi ba mboka mususu o bayaki na Congo bazonga Tchad, Namibie, Zimbabwe, Angola bazonga na mboka na bango po ba Congolais bango moko batikala pour na discuter pour kimia ezonga muke accompagnement na ndesalaki muke tiba kende na accord ya Sun City mais ndenge tolobaki liboso awa malgré basinyaki accord à Sun City malgré MLC na RCD bayaki Kinshasa na gouvernement bakaboli pouvoir bitumba esili te kimia ezongi te et le coup la kimia ezongi te de plus en plus MONUC azakaka importance na ezalaka il faut aya chaque jour bazako bakisa bato chaque jour bazako bakisa bato sikoyo bitumba o ezalaki liboso o ya RCD tango RCD est na Kinshasa bitumba sinité ndenge tolobaki na fois passé ate RCD ekomi ko bongwama ba konza RCD bazana Kinshasa mais ba troupe na bango mususu malgré ba fusionner armée ba mususu batikala kuna tolobaki awa ke RCD wana ezako lokola mbinzo ezobongwama ekomi M23 ekomi CNDP ainsi de suite nyonso wana ezako créer insécurité donc moyen MONUC bazonga exact au contraire chaque jour bazako bakisa kaka bato bazako basoda mutu ani koyaba bamboka musu bazopesa ka basoda ti bakomaki na ekomaki ka neti ONU kezalaki comme plus de 20 000 hommes plus de 20 000 soldats au bayaki na cadre ya mission wana ya MONUC elaki boso na MONUC tobaki bandaki na 99 ti kokende mbula eza kokende tu malgré tokende élection en 2006 kinya ezozo bakakate bango bazoya kaka po et puis à part ba RCD ndenge za kobonga ba groupe armé muso za kobotama ebele surtout kana est kuna nord Kivu sud Kivu pe moi moke Katanga nord Katanga donc présence à MONUSCO est comme kaka justifié mais Kenya malgré que baza ebele pour bayaki mission pour na kotia Kenya malgré que basoda baza ba comme 23 000 hommes malgré que baza ebele malgré baza na minduki ya minene MONUSCO MONUC d'abord pour a commis MONUSCO à partir de 2010 banda 99 2010 et commis bongwami et commis MONUSCO banda MONUSCO na 2010 tilelo kimia et zonga kate ce qui fait que pour les Nations Unies kimia eza kozonga te il va maintenir que mission wana ozomona bazana mando ke bele mais résultat exact
bazana bato ebele mais résultat exact. Ce que otali Monique wana banda Monique budget na bango mbongo oyo mokili mba parce que les Nations Unies bakozaka mokili mba mbongo budget na bango oyo basalela kango na Congo na mbula moko 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. Et on a fonctionnement il y a mission à la Nations Unies au Congo. Ce qu'on calcule ce qu'on divise par 365 jours dans mokolo moko, ma moyenne mission est peut utiliser 4 millions de dollars. Na mokolo moko. Donc eza makambo ya mbongo ebele. Na mbongo ebele. Donc mbongo eza comme ebele, bato ebele batondi na Congo, manduki eye, logistique ebele, mais résultat exact. Professeur Ozamola qui soza moto ya mayele. Solanzio na bokebi nyonso banda 60 kino lelo oyo. Kimia exact. Bongo sikoyo bino bato mayele. To tindika moi raisonnement musika. Mission vraiment réelle ya Monisco wana. Ezaka nini? Te kolobate ke banda 60 lelo. Bango basalaki 60. Ko ba ko ezelo moko ba kombo ka rezo bongwana. Zelo ba kombo moko. Ezelo moko me ba kombo ezo bongwana. Alongo unique, alongo opération, azie Monique. Le autre zana Monisco, ezaka moto moko ti. Toko lo ba ke to préciser que de 60 à 64 nde bazalaki. Bazalaki. Tout ba pe abosolo ke to ba pe na bosolo ke na 64. Na ebandeli Moussale Salemaki Malamute na Onique neto bay awa baye Lumumba motabenga benga bango na comme sur mobulu ti sima Lumumba kufi et puis qui les ont quitté mais tant que congolais bandi ko ça la pression, ça c'est important. Tant que congolais ba comme ko ça la pression sur Onique, finalement Onique a salaki Moussala Onique moto asili ça qui sécession katangaise to lo bakango donc tango sur pression de Kimakasi, Mobutu Lumumba, il fallait Mobutu a attaqué Katanga. Mais bango moko amone que te biso to yela ki mosala wana Mobutu avec sengelza sala mosala biso il faut to sala mosala sala ki mosala mais il a qui sous pression ba congolais, sous pression ba civil, sous pression ba soldats congolais. Ba mandi ko attaquer même bato Onique que bozo sali na Kinshasa. Boyaki bitumba bani ko sa bitumba kine zate bozo tambola peuple bani ko attaquer bango ko s'attaquer na bango na balabala tout ça finalement ba se ressaisir ba zu musala wana ya ko si sa session katanga de sérieux pe session katanga et sila kimbo ke zonga kimoko nde bazwa kinzola zela bakei. Maintenant pona Monique o ebandi na 99. Problème est que ebandeli ya makambo wana ezalaki penza moi bosolo penza ezalaki na kati minute na lo banini eza mama to ba français moi ba paradoxe ezali eloko eza ozolinga eloko moko mais ozosala eloko mosusu ya liboso ezali ke soko tali bitumba ya 99 ezalaki entre RCD o esimbami na Rwanda na Uganda contre Laurent Désiré Kabila oyo asimbami na Tchad, Namibie, Angola na Zimbabwe. Siko tango bato kokabola bitumba baye Onique aye pona kokabola bitumba balobi eloko liboso bamboka bapaya bakende Angola akei Namibie akei, Zimbabwe akei, Tchad akei et finalement Laurent Désiré Kabila a tikalika na armée na ye. Mais sur le côté à Baninga Kuna, RCD, batikali toujours na intelligence na base arrière na bango. Ozomona, moi déséquilibre est ça déjà. Na circonstance on de salaire que ti Laurent Désiré Kabila est contre Liwa à Kofi. Et le parmi balé, oh ça paradoxe, c'est ça que Bitumba est ça entre gouvernement à Kinshasa na RCD. Et yebani nango que RCD wana base arrière na ye eza Rwanda. Bangonde basimba pesi mandoki na RCD, bangonde bapesi ba soldat na RCD.
Mais tant que Monique a s'installer, à tes bases, à tes kijé na Kinshasa, ba soda na ba officier, ba expert no qui na Kinshasa, ba tes bureau de liaison na Kigali. Vous voyez, il y a des choses qui changent, mais en tout cas, Monique, bureau de liaison na Kigali. Oh, Kigali, ça fait partie du problème. Vous voyez, Monique, Aza neutre. Aza et Kabola Bitumba. Mais, à bureau de liaison, et pas ya moko na bakoyo, baza complice na makambo. Ndenge makambo elinga ko ça, mais bon akeza la bongo to. Éviter mais ndenge to constater ango. Et là comme il balé, bakoloba biso pour des raisons logistiques, base logistique, il y a Monique. Place oyo Mandok parce que ça na ba ke baza na Mandok ya minene. Place oyo Mandok na bango eza kokita, ba avion na bango eza kokita, ba char, ba logistique ya minene eza koya po efanda, eza kofanda na Entebbe na Uganda. Ozomona. Ezofanda na Entebbe kuna na Uganda. Uganda peut lobi que l'Uganda fait partie du problème. Donc eloko wana eza déjà malade mingité. Donc eza Bitumba, eza makambo ya sécurité et bango basengeli bakota makambo wana ko basa Bitumba, mais baza kotia makolo na place oyo bato oyo baza na base à problème oyo toza nango na Congo bazali. Donc na éviter comment le gouvernement a Kinshasa va négocier ki makambo bango, mais kozonga sima liboso peut-être bato ba nango mingité que za gravité mais kozonga sima lelo que 20 ans, plus de 20 ans lelo oyo MONUSCO eza na Congo Bitumba eza kosila te, mission o baelaki eza komona na te, résultat nango eza komona na te. Il y a lieu aujourd'hui que bato ba mituna est-ce que ezaka toujours important? Est-ce que MONUSCO a continué à accompagner Kabiso na kata Bitumba 20 ans après, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout va la condition. Je crois qu'il est temps que les Congolais réfléchissent à ma campagne. Et ça des bisous. Et ça des bisous dans la communauté, il faut tout na mituna wana. Et ça droit na bisous. Parce que yela ki pour benga ki bango pour ba côté à Kimia. Mais ce qui 20 ans après, Kimia ezozongate. Il y a de quoi comme mituna. Professeur Tolandio, question moko yelingai kaka boyina. MONUSCO ONIC uta 60 babengi bango pona koya kotia Kimia Bitumba ezalaki na mboka, moto abengaki bango akufi toleki wana na ntango mpe ya musée mission na Nations Unies atindi mpe bato musée mpe aleki tolonge na musée tokoti na kabila ya mwana Joseph Kabila Kabange ye asisi mandat na ye mais MONUSCO kaka atikali lelo toza na régime ya président Félix Tshisekedi. Professeur yo oza moto mayele mission ya MONUSCO ebombama wana biso nso toyebi te wana bino bato mayele eza nini? Pourquoi silence ya gouvernement? Parce que le gouvernement congolais ayebi makambo nyonso yo zoloba lelo, et puis silence ya gouvernement congolais ti 20 ans après oyo eza nini? Est-ce que bakor yango ezalaka imposition to eyaka bino bosengi soki tomoni tokoki toye to ezalaka imposition? Mais kako expliquer biso nanu moi mystère wana pour 20 ans après eloko te bato bazokufa makambo ngo pe ezosila te. Moi question mo pe batuni pe awa so répondre à tout tuna yo nanu et pas ya docteur Moïse pe atindi depuis Lubumbashi je pense à tuni pe mutuna naï. Professeur il y a beau il faut que le baquet biso Congo République démocratique du Congo tous un membre des Nations Unies et que ceux qui tous en difficulté tous na boko so pona makambo ya sécurité tous en droit ya ko senga que Nations Unies baya ko sunga biso na sens wana nde Lumumba asenga ki bango baya na sens wana pende musée andimaki baya ozomona
ça le quoi liboso ngona ya mibale tango bazoya bapesi bango mission claire ke boke na Congo po na kotia kimia liboso na pona ko kabola bitumba RCD gouvernement ou bien MLC gouvernement ya mibale bango balobaki yango il faut soki bato oyo baza kobunda bayoki te na mibeko Nations Unies eza benga yango chapitre 7 soki bato bozo pa kabola bitumba eza ka lokwa bitumba ndako ba kabola bino soki boyoki te ba imposer bino kimia benga yango chapitre de imposition de paix, c'est-à-dire que MONUSCO pourtant ba kabola bitumba bazo kota bitumba te bazo tala ka bazo pekisa bino ba pekisa bino mais soki eleki esengeli basta utiliser mandoki o baza nango pona kotia kimia eloko oyo Congo ebandai kozela yango wana malheureusement tilelo banda Monique banda tilelo banda MONUSCO ekomi bazalaka na mandoki wana to ebite basayela kango eloko nini na 2003 partie est wana nso comme ezaki mobulu bitumba eyaki makasi na Ituri alors que Monique ezaki na Congo bazaki na mandoki bazaki bato ebele na lobaki Union européenne a Monique aosa musala ko malamu te alors Union européenne a sengi nzela et pas ya Nations Unies alobi biso tolingi totinda basoda na Congo pendant que Monique azali biso tolingi totinda basoda na Ituri po makambo Ituri bato bazokufa mingi po tosisa makambo wana Union européenne na pendant que Monique azali na Congo atindaki mission moko babingango opération Artemis eyaki na ba français eyaki na ba mboka musu africain musu ba participaki mission esalaki kaka 3 mois pezaki bato mingi te je crois c'était à peu près 3000 soldats baketi na Ituri 3 mois après kimia ekoti ba imposer kimia na Ituri wana MONUSCO azakaka tango basili batie kimia balobi te bango bazonga MONUSCO aya kozwa esika wana ti lelo esika wana ekoma esuka ka bitumba ozomona donc eloko wana expérience wana ya mission Artemis elakisi ke bakoki kotia kimia parce que moyen capacité logistique oyo bandeko wana baza nango Laetitia so balobi lelo kimia ekota après 1 mois ekokota baza na ba satellite baza na ba drone baza na avion baza na moyen nyonso pona ko imposer kimia même 3 semaines après. C'est quoi silence ya gouvernement ezanini? Silence ya gouvernement d'accord ba gouvernement te gouvernement mutu azako senga ke kimia ezonga mais bango ne baza na soki lelo Congo eseka ki bango c'est-à-dire que le gouvernement aza incapable à kota kimia. Mais professeur nasili ça soki gouvernement congolais ezala musée ezala 1+4 ezala Joseph Kabila ezala Tshisekedi lelo soki baza ko senga ke MONUSCO aza na Congo c'est parce que ndenge Lumumba asalaki bayebi ke bango moko baza na makasi na makoki ya kosisa bitumba na nyonso te yango na basengi secours siko secours wana soki bayebi kosalela yango na ndenge sengeli te na pesi exemple ya opération Artemis awa na mikolo mike kimi ezongi donc bango baza na makoki ya kosala yango sur le plan logistique sur le plan militaire baza na makoki mais volonté ezate yango na lobi te professeur biso muto to manifester besoin wana ke ba ko sunga bi mais soko bengi muto ko sungo ayo ko sunga auto sani ko garder kaka bengana eto zongi sa epa ya uti luka muto mususu depuis un certain temps ezala depuis Joseph Kabila soit complicité gouvernement na mission des Nations Unies nako koloba boyete ndela lobi awa soki gouvernement abengi MONUSCO engo bate après akolo bango na polele te engo bate gouvernement yemoko azana makoki te nyonso akozisa makambo wana sikoyo ndenge tokomi awa ça fait quand même mbule belé gouvernement a sengi que MONUSCO bonga mapa kende Joseph Kabila lobaki yango Tshisekedi pas lobby yango
peut-être na ndenge ya makasi te na brutalité te et basi ba exprimer veut wana que esengeli bokende. Maintenant question soki bakei lelo misala baki osala basalite est-ce que soki bakei est-ce que bitumba ekongala to bitumba ekosila wana nde mutuna ngana za mieux placé pour répondre na mutuna na lelo. Et là on a constaté que de part il y a bandeko na biso ya MONUSCO bonne foi penza engagement sérieux pour na kosisa makambo na Congo ezate ba indice ezanini eza lokola na 2003 commandant ya MONUC MONUC parce que MONUSCO comme en 2010 na 2003 commandant ya MONUC moko batindi awa azalaki espagnol je crois asali kaka 3 mois et wana 2003 bitumba ya Kunda ebandi Laurent Kunda abandi bitumba. Alors place moko oyo basoda ya MONUSCO bazalaki na Rumangabo Kunda a attaqué yango basoda ya MONUSCO babimi batikeli Kunda terrain azui. Siko commandant wana aouta kokoma na Kinshasa. Alors non, c'est pas possible. Comment un rebelle Mutupamba biso toza Nations Unies na mandoki yoso toza nango na makoki toza nango a totikela terrain allez bo attaquer apesi ordre que ba soda na ye ba attaquer Kunda ordre est exécuté. Mais likambo nini ba soda ya MONUC ba zo attaquer Kunda te atuni mais o ezani eza mutala ki soda to comme politique tango atuni ote mboka na biso parce que MONUC kwa les mboka ebele to baki à peu près une soixantaine de pays bazana kati armée wana ya MONUC ote biso ba konzi na biso ya mboka na biso balobi balingi te biso to beta masasi to attaquer Kunda mais bino boza ba soda mboka na bino apesi biso MONUC bino ko bosalisa biso commandement na bino ezouta pas na biso ba konza MONUC ezouta na pays na bino te. Donc konzi wana commandant wana ya 2003 na bosali kombo na azaki espagnol a tomboki a démissionné a sali déclaration a démissionné lobby de la démission de sur le plan personnel mais eyeba na kabi na privé lobby que o exercice bitumba te ezala ngo bitumba ki soldat te ezala ngo opération militaire te ezala ngo politique makambo ebele o eza kolandisama depuis que commandant on a démissionné ezala établissement que ya solo penza eza politique ezala ngo likambo ko bomba te boyebi ke ba na wana nde ba soda ya MONUC ba bimisa expression moko etikala batuni bango pona nini boza ko attaquer Kunda te balobi no Kunda no job ko baloba kama anglais no Kunda no job so Kunda azate musala esili pendant la lobaki awa ke mission wana par jour ekutaka 4 millions de dollars par an eza 1 milliard 500 millions pour 20 000 personnes. So pour on a idée ya ba chiffre wana Congo ndenge tozaboy na passe na biso budget na biso ezaka autour ya 5 milliards de dollars pour 80 millions de Congolais. Mais bango pour 20 000 personnes bana 1 milliard 500 millions, c'est-à-dire un tiers du budget à Congo. Donc ezaba kamba mbongo. On sait pas si bitumba na ya. So bitumba esili, misala pe esili. Et le quoi ya mi balé angwana. Donc pour quelle mission baza ba Bangladesh, baza ba français, baza ba américain, baza ba canadien, ba 62 pays, ba quelle mission na Congo. Mission ezaka neti ndenge ba Congolais ba kenda mission na Poto. Vous comprenez? Mais dès que il y a eu une mission il y a une semaine ba qu'est-ce comme mission il y a 20 ans. Donc mbongo ezako tambola. Donc bato oyo baza wana pona ba mbongo pona ba intérêt ebele balingi te bitumba wana esila. Pourtant que bitumba ya Congo ezali baza na misala baza na ba frais de mission baza ko vivre bien. Et loko mosusu ba rapport ebele et saleme ba ONG eza ba ba MONUSCO eza la ba journaliste ami que baza ba reprocher ba soda ya MONUSCO mingi ba kamboneti ya ba minéraux ba muso akoma ba trafiquant
mutuka ya MONUSCO moko eza ko tambola eza ko kende ezu accident ekwe na libuta ekwe baluki ba porter sopal ba mususu kutu ba reprocher que baza na intelligence na monguna ba memelaka banguna ba arme tolo bate makambo ya bana basi ba mususu baza na ekomi na bango tourisme kosakana na bana basi ya Congo basi kitoko ya Congo. Donc yoso wana esali ke ekomisi makambo yango mbilinga et comme gouverneur de ce pays aza faible to loba yango de na baki ake azana makokiti a commis en charge makambo chaque année chaque 6 mois to bagisi sous mikolo chaque année to bagisi sous mikolo ti ndenge to zawana tili allez sur la PC sur 5 minutes to tikali na 5 minutes professeur wanto zakaka na Monique de 97 2010 comment on bon wana ki MONUSCO ndenge ni susu événement ni ya ki pe le Monique et comme MONUSCO tozana molelo. Alors iliboso tango bayaki ezaki pour na kokabola bitumba ya mibale ezali pour na ko imposer kimia. Alors Monique a accompagné Congo ti ndenge mboka sangana mi ba sangisi mboka na Sun City tinde ba ken élection en 2006 bakanisa que musala esalemi Congo est comme na moins stabilité. Alors mission wana o ya bitumba on a supposé que bitumba est sili alors que bitumba est sila quitté bitumba est sila quitté. Donc bakanisi que bitumba est sili sikoyo il faut passer na phase mususu o babengango MONUSCO, c'est-à-dire mission d'observation. Non, observation telle. Pour la stabilité. Mission nationale pour la stabilité. Pour la stabilité, il y a Kimia na Congo. Donc, balobi bitumba et sili, mais tikali sikoyo, Kimia et se consolider. On a changé combo, basé sur la mission bitumba te, la mission pour accompagner Congo pour stabilité et quota. Alors que ça penza yangote na position donner la dosole baboy bala siko na mission ya stabilisation ko stabilité bitumba basilisa alors que bitumba est silité mikolo leki depuis 2010 lelo tozongeli bitumba ezanango donc stabilisation wana ezanango te besoin penza ya kotia kimia ezanana. Professeur Ngongeza Ngonga, mais au répondre à la question oyo docteur Moïse yé à lobby Mama tuna professeur Voto bitumba na Afrique et aussi là quand précisément pe na Congo tokoba ka kolobara lobara boye to y aura aussi kolomobo ya bikeno bitumba pende sili. Bon bitumba mboka yo sur Afrique eza na bitumba te ba mboka mususu eza na bazana bango stable bazali bazape ko sa musala bazali bitumba pe eza kaka na Afrique te. Bitumba pesa bamboka mususu mingi na Asie bitumba makasi pesa. Mais nde sikoyo problème na biso que net ya Congo eza que to za na situation moko que banguna baleki ebele banguna baleki biso ebele zuwa eleki ebele alors bato mingi baza na posa ya ko tia biso mobulu bazui option wana ya kotia mboka mobulu pour ba profiter na bozui na biso. Intention monsieur ezali ke baluka bakabola mboka oyo. Mais esenge na biso ba congolais tobunda na nzela ya masolo diplomatie mais tobunda pe na nzela ya kobongisa armée na biso pone ne to na lobby awa tant que biso toza faible to tikala kabo parce que na rapport oyo mukileza nango soko za faible ozana mbuzui bakoya ko botola yango. Merci beaucoup professeur Joseph Voto, merci pour nous répondre à l'invitation de monsieur Mokolo Alelo. Na banzi ba tunaki mituna ebele bozu ba réponse na bino na to suki pona MONUSCO lelo ti MONUSCO esili MONUSCO lelo esili tokoko ba dimanche za koya na likambo mosusu kaka na kati ya accord alemera na to sisi chapitre wana te. Merci na bino balandi ya émission
oyo bato ebele oyo bobengi mingi na Lubumbashi makambo mosusu bolobi wana tokosolanga na professeur Voto libanda ya caméra ntango kopesa ngai yano na kozonga ata na ba message nde na répondre bino tokosola to répondre mais soki olingi benga biso soki olingi okoma na numéro eza na se ya etandoike na yo na bandi tosuki awa mpona lelo. Merci beaucoup professeur pe tokutani poso ezali koya. Au revoir.